Dan ou bien Koba soki ba kabanga donc ba kabanga ya n'habite c'est voilà par là je pourrais dire bon kabonde ni tant que vous avez qui ba autant ba Christian Petit pourquoi ka yom tout aux cible n'aba qui donc sont tous ensemble mais nga sikoyo naeba kike naye oyeba makambo sikoyo na lobo yango nde naye oyeba ngo mikolo yoka tango makambo naye oyeba nzoka tango mama pasa a memara basalaka cérémonie ya kosala so bar ne asika basalaki cérémonie ifo aller mosusu makambo wana mpe ezwanga azandumba boye Yozandumba en pleine télévision. Qu'est-ce qui fait que moi si vous vivre en étant belé à que les caloba bon la télévision. C'est comme ces alors moi j'ai un binomo pour ça là moi mo kabwani population tango mona bozongani susu. Jamais. Ande robota mabakufi to bakufi nde. Donc azaki na mat nini nae ezaki ko maîtriser ce qui faisait mes copies 7 mois donc bana bakufaka donc donc tension yaka makasi pe ndenge aza nazara ye mo azara mikata nazali aye tendresse azali koya ayebaki te quand mosusu baolobaki o te tendresse asala makambo wana nyonso na basi na ye nyonso ya poto alakisa bamitakala ya bango po ye po cope nyonso eza kitoko me makambo ya bitumba na koswana esilaka te comprendre donc azoswanisa ngai le mosusu donc aswanisaka nga trop onga nayebisaki eke vraiment excuse en tout cas tendresse il faut au vananan même dans ma période ba malade vous continuez ka que tout ça ba problème penda ya zana ina azai pa na ye ngapi na zana ngapi tu ko sangisa nzoto quoi tu sangisa nzoto na mwasi wana malgré que na zana AVC na nga mais tout ça qui on ngana ye après si kopo na loba makambo déjà tendresse ça loba ki yango po eza ngo na tina su ya kobomba ke po aloba ki pena nyonso ezaki bongo donc na senga ki pardon na sengi pas pardon balebele azoyoka te donc non na comprendre que azo sengi pardon penda pardon tala nanu makambo nyonso te tala nanu bolingo oyo napesaki yo mpe na bolingo oyo ozalaki nango kobanda kolongwa kuna na point noir ti na maladi oyo ti nde naza lelo awa lelo boye la mignonne Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Donc, par raison, Ezali est belé. Baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi banzambe nyonso mbonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko molingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie ti libo ya podium
alekisi nono bakangama kataka na sokola kabilamba ya kangama kaka na ayo moko vraiment solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café nde nini lisusu? Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungolanga mémoire. Nzoto traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. La soupe solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nasombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mi pemingyo pona mbola. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. Taboya, qui n'a pas lia. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo nazana situation. Ouais, non. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient une kokaba. Salut fidèles internautes, bienvenue. Je vous dis un grand merci d'être là, toujours branché, scotché sur le www.elengia Congo avec le DJ Souka, la mignon de la presse, la maman de Preston. Un grand plaisir de vous retrouver tellement nombreux, de partout vous nous suivez en ce moment. Je sais que vous allez donc vous aurez toujours branché en train de nous suivre. C'est un grand plaisir pour moi, laissez-moi le répéter encore, toujours dans le cadre de vous satisfaire, de vous informer. Je reçois aujourd'hui l'artiste comédien et masolo mingi internet donc ayebani moi mingi ensemble na les longs de tobeta masolo belé concernant musala na ye concernant mambo komela ye laissez-moi pardon vous dire que je reçois celui qu'on appelle Papa Océan. Je sais que vous êtes déjà ravi, Nabandaku Nicolas. Ça l'a déjà plaisir. Il y a qu'au balancer les images. Rapidement, je salue mon invité. Bonne santé. Malam, santé za malam, santé pesa bien donc na sepeli. Alors moi je bénis les seigneurs par rapport à nous sur tout le monde dans les réseaux sociaux, par rapport à nous sur comme la Kio. Je bénis les seigneurs et je vous dis courage. D'abord jusque là bonne évolution. Non, évolution ça n'en bien, donc na bandi qui naît pour la deuxième tour, donc na pour qui naît mbala liboso na katanaki pour mbongo ezaki te, donc nazaki na mbongo te quoi, donc
Tango sikoyo nazwi vie nanga moko vie nani Kimi, Natigelo Mwata, Komboana Eya. Moi je salue la première dame de Lausanne. Merci Kuyago Belisha, Maman Larry Jondi Loua, elle n'en fait pas comme les autres. Merci à toi, merci aussi à Boanambongo depuis l'Hollande. Merci Nabino Toubolinga Rabiso. Vous aurez toujours scotché quand on a le Barabiso, Nabino RTNC toujours. Devoir de Pepe Sama, Batuakoka, Kolongolangote, Mutazati, donc number one à Bassiti tout. Merci à Nicolas derrière la caméra, ça commence déjà bien. Je suis avec Papa Océan. Papa Océan, en attendant, Papa la biso na zoyana. Oko bete la biso brefement carrière na yo banda ndenge nini, c'était quand? Carrière na banda yango na banda na mwana mbinza na mwana mbinza na banda théâtre na ba groupe Morboika ya quartier na banda na groupe KBA un quartier ya Jomo Boika kazaki comédien kaka ando sepila na ngana ando sepila na e après na ko longwa wana na ke na groupe professionnel Rigo kune simbité après na e na epasi misé. Pas si misé si nde na banda ki ko sala théâtre et pas si misé na salaki pe film moko ya zamba papa zamba soka zaki ko bima ndo bimina bat na zamba quoi. Après wana na ke pas si misé et simbité na ke pa ya anosanjo na pesi pe mbote si misé pe na pesi mbote yepe na vandi wana esimbite nde sikoyo na ye ko sala epa ya sai nde sikoyo esika pena na zwi makambo kwa. Combien de temps ya carrière? Donc na roloba 12 ans et 12 ans te excusez-moi pour non ça va. Donc na bandaki na salaki au moins on est na 20 ans. 20 ans. Total 20 ans. Ok, c'est à féliciter quand même, bravo. 20 ans, j'ai belé, moi na Koli, à Sissi Humanité nae. Voilà, Papa Océan, c'est la toute première fois na Elengia Congo et moi particulièrement na Yambayo. Toro sala moi papa en arrière. Malgré passé pena tolinga robeta on te pour présent na futur ezela biso. Mais photos on amuki sima. Papa Océan tu es pas qui opé ming na banzonzing na net ou ibandé ko pesa biso ba bilengi et par après tu quoi prendre une nouvelle il y a cas ya maladie ou ekomela kiyo en gros yo ko ipso biso ndenge nini c'était comment parce qu'il a tolo bout encore trop jeune et par après malade en juste pe ezani bon maladie o ekomela ngai ezaki eza mamu weka mystique donc maladie o ekomela nga na roloba tokendaka na tozali na point noir tokende na point noir na bane non tokende na braza na bapululu na bashoga na bato nyonso bato ebele tokenda braza toke tourner film moko boye totourne na président du 15 toke ti na point noir tosali film wana esimbi te mbongo déjà mbongo ezalaki te po continuer film yango après bango bazongaki na bango mais nga déjà natikala na point noir po nazala na groupe mosusu kuna groupe Océan nazala na groupe mosusu kuna alors ntango sikoyo na tikali nde Zidane aye koyebisanga aye obenganga non Papa Océan na manda oluka yo naza un cop moko boye na cop nini tiens naza un cop moko boye po pululu na bengaki ye abike azwane tante pomba pe abine azwane batante ye pe buibui pe ka ndenge moko cop nini o te photo kende kaka kuna na nini tokende point tokende na kuna kabinda c'est bon moi siko
les jours où il fallait tokende Kabinda ngo nakena saki nanga navandi nanga naozela voyager tango ye namoni Zidane atuninga men yo otimbongo te nga timbongo nini ote monika oyebi kaka ti yo za artiste yo yebaka kaka nde toza na mbongo boye te fo toya na mbongo na biso tosala na en production et bongo nde to jamais opotani bandi makambo wana donc nga nayebi te donc nga epa na nga nayebi ke babengi nga basali production de bafuti nga mbongo na nga me nga na banda esu kofuta bite tokende kaka donc c'est bon natikaki saki mpo nazala na mbongo te nake pas tendresse nake nazwi mbongo na bino bayebisi nga ke non fale tokende nanu na mbongo moko boye po toyebi kaka makambo yango ezalaka bongo toke Kabinda nanu totala nanu tendresse kutu asilikaki abi mais yo pene okesala production bapesi yo mbongo te epi omikendele su na mbongo na yo moko nabinayebisi te vanda na calme après toke ntango tokomi toke na Kabinda na frontière nanu ya kokatisa frontière oyo ya Point Noir na Kabinda tokokia na bavie na nga moko boye bazalaki kuna na Zidane toke wana sikoyo Zidane nde moto abengi nga abino papa seya omoni nde eza boye ifo tokende kaka ndinga kitubu donc neti bakinois quoi na bato misusu soki oke na ndenge ya normal okende normal mais ndenge moko boye okende na noyeba te se nakoexplika o ndeni mafia bon na ndenge ya mafia esimba te mpo nga naza artiste d'abord production ezalaki organisé ya nani ya mama Mapasa na Kabinda nga naza artiste moyen te nakende makambo ndenge ote nabi après moko boye nani Zidane akei déjà ake basali makambo na ye ake ozela biso kuna na babisi esika tozela babisi ya Kabinda nga ake kuna naza nao na frontière ya Point Noir nayebisi mpe ve wana nayebisi eti ave nga naza na baproblème moko mpo naza na carte d'artiste ya Point Noir donc naza na bacarte mosusu oyo te mpo nakatisa na kende kuna bi donc bino baboya déjà bino bokenda na bacarte d'artiste fo bokende na mokanda carte ya mboka quoi abi te nga fo nakeka na carte d'artiste ti navandaka wana ti ba 16h 17h kutu naloba bureau déjà ya bango ekomokanga nayebisi vie wana mpo baza vie na nga baza na Point Noir nabi vraiment vie bozotika nga kaka boye vraiment tout donc bato ya suka ndenge bato bakatisi nga nakotikaka te mpo faut kaka nakende mbala moko nde colonel moko boye ya Kabinda aye baza bacollègue ayebisi nga non te yesko ayebisi colonel ya Kabinda ayebisi vie wana ayebisi ye ke non sunga ye aza petit na biso moko boye donc asalaka batéâtre aza mpe reconnu donc il faut sunga ye allez nde baye nde na ye sikoyo na baye donc kutu natiaka mokongo boye bakomi nga na bakomi nga nini bamikanda wana bakatisaka kwa nakatisi naketi na Kabinda esika oyo voiture oyo banda ozelanga
colonel wana apesaki voiture mo boye ya motu mo boye sinon bokende na ye epai ya papa ya mama mapasa po nayebaki adresse te nayebi kaka ke mama mapasa nayebi nanga adresse te mama opetwana mpe ebisinga te nga naza kinois mais yo oyebi kaka nde ezalaka donc na okomisa yo tokende ekomai déjà ba 19h ti point noir ti nini kabinda komi kabinda 21h takomi mama pasa ne jeune wana ebisinga non tokomi pa mama pasa nakiti sina bakoli nanga nakiti natuna boye namoni kaka mare mo boye amwa mokuse abimi abio nga nayebisi nga papa oseya naza artiste boye boye abi nayebi yo te mpenza nayebi yo te abi oyebi nga te na baluki so nayebisi jeune wana nabengi na voiture nayebisi mais otiki ngai awa me naoyeba nanga kutu makambo te soki obenga bato bayebisaki oke bokutana kuna obenga bango ndeni mpo naza na nini mpo so deja okomi koto oyo il faut somba carte esi mais donc naza toyokantu moye toyokana na bango ezalaki te mama abi te aza mama mapasa moko mpe na nani Zidane na Christian Petit po Christian Petit azalaki kuna ayaki mpe kuna bayambi ngai bato sepela wana moke te mama pasa abimi abi mais papa oseyanga mpe nayebi yo te abi nabeti kara nde sikoyo tovanda na biso kuna après production mpe esalami production sikoyo ebandaki nde nini Zidane azalaki na Vetito na Viekoba bango basalaki sikoyo production moko boye natali production namoni kaka bafiche kaka bafiche me bafiche yango ndeni natuni Christian me Christian ndeni bafiche oyo biso toza te onga mpe naoyeba te natuni Zidane ndeni noko bafiche oyo biso toza te abinga mpe nayebi te efalaki natuna soki mikoba soki ndeni yo mo oyebi kaka na pokwa bango basali spectacle bino bosali te wana ezalaki biso sikoyo tosala lobi bango un jour avant bino basali spectacle abi bon c'est bon lobi sikoyo toke kojoue mbala moko na spectacle tokomaki sikoyo kozela mpo spectacle esala mpo ezalaki na bapokwa ezalaki jour oyo mama mapasa akosala donc bandosala neti nini cérémonie azalaki kosala ouverture ya bar na ye moko boye nde jour yango mpe tosala spectacle après ntango spectacle ye tobandi osala tobandi na kolia banguba banini sikoyo question moko oloko moko boye oyo esalinga mpasi mikolo oyo nyonso oyo nazolelaka yango mpo nayebaki te soki mpe nayebi te soki mpe okotunanga mpe question bongo mpo nazalaki mama mapasa wana bakenda kosala bacérémonie oyebi cérémonie soki bakenda na banani babiso nyonso cérémonie yango ezalaki ndenge nini ezalaki sur quoi ezalaki cérémonie ya donc bar wana bar ezalaki bar mama mapasa bar na ye ezalaki inauguration ya donc basala inauguration donc babomi taba bakati ye kingo batie mutu ya taba liboso ya bar batie kingo ya taba wana après makasu banini bilo ebele ya mboka wana kwa après biso tovandaki na kati tobandaki toliaki nguba bamioko babilo mo ya bamboka bangadiadia donc sikoyo nga nayebaka te soki
Mama Mapasa ou bien Zidane ou bien Koba soki ba kabanga donc ba kabanga ya n'habite c'est Voilà, par là, je pourrais dire, bon, Kabaonde, ni tant que vous avez qui ba, autant que Christian Petit, pourquoi Kayom aux cible? Naeba qui donc, ils sont tous ensemble, mais nga sikoyo naeba qui nayo yeba makambo sikoyo na lobo yango nde nayo yeba ngo mikolo yo ka tant makambo nayo yeba nzoka tangu Mama Pasa a memara basalara cérémonie ya ko sala so bar ne asika basala ki cérémonie il faut aller musu makambo wana pe zwanga na ebite. Maintenant malade des okuna et qui tombe aussi production na longwaki nazaki na longwaki Kabinda na kendaka Point Noir. Voilà, production Cécilie, Marmon Cécilie. Et Cécilie, mais on va tikalara. On va tikalaki ngana ke na bisi na bi et simbité. Mambo bose mambo yo et simbate koba apesa biso mbongo mo boye oyo na sepela na ngote. Après production, toke kuna na Point Noir, toke après ezaki un samedi malamoro nayoki ka na banda sukola pole na ebisa naloba mambo ebele yana donc ba 0h nayebisi tandreske non po naokai molunge epi ezaki tozalaki biso nyonso tozalaki kovanda na hotel parceke bato hotel mpe bakendaki na bango soki wapi yango yo eyebi kaka ndenge kaka biyenga kaka Tandresse avandi kuna na libanda hotel nga na zwi mai na ndo sukola ba moko na yoki eloko moko ebetika donc lokola kake ba moko na kwei boye na ndolo basko nabi mwasi oyo Tandresse aza na bilobaloba aloba mobali te okweya boye ndeni natelemi nakangi nini nakangi douche nakangi libenda douche natelemi boye babetinga esu mosusu esika makambo yango ebandaki nde wana betika natala boye donc oyo likolo oyo elembi monoko etengami minu donc makambo nyonso tout AVC mais nga nayebaki te Tandresse pa yebaki pe te so Tandresse ntango abimi atali boye mais oza na douche nga sikoyo naya oyoka sikoyo voi naloba na sa voi oyoka na baka Tandresse ti Tandresse ake abimi na ye fo natala mwana mobali oyo mpo ye azala mpo nazala na baje na nga mona océan naoloba te ntango aye sikoyo mpo atala boye donc esi nakweyaki okendaki bahôpital kuna ti oyeki nakende na hôpital moko ka hôpital ya quartier esimbi te nake kuna donc bazotika biso bamaladi na couloir po bazairwa biso bazairwa donc bakipaka biso te après esimbi te nde tozongaki susu hotel après nde Tandresse ake luka mpo tozwa avion tozonga na Brazza na avion babiki esimba te donc foka bazwaka bazwanga nake na bis quoi ntango nake na bis bangisi kokomplike ti bayo ozwa ngai bayo kondima nde nakendaki sikoyo na bis nde tokomaki lelo na ba 17h
esimbi tolali siko toye koya lobi nango. Voilà, merci beaucoup. Une explication qui un peu moulai mais expliquer le monde entier selon makambo ekomela kio ndenge bandaki ozaki na bon terme OK production et par wanande après wanande makambo oyaki kobela. Maintenant papa Océan, biso aura ba information na source, doit confirmer comme tozana yo moko yon tout la vraie information mais selon biso toza ba information biso tozana ngo que no ba marche na yo pesa ki bien té après par rapport à quoi accuser artiste autant comme ba comédien mais na yo moko peut-être ba marche na yo za ki bien té marche net nini otambola ki bien té o sala ki moyo ko moi mabe pa mutu na ebité po na ebité po na ebike likambo boy makambo su to sala ramoni po bakolo bake no nazaki na basi ya poto. Oh et bien déjà eza ya vous avez la basi ya poto et après basi wan basali yo boy bakolo bake o azaki na mwasi moko ya poto soki boy soki bete na ebité selon nos informations pardon aux ala qui vivre na je sais pas comment dire na mutu azaki na libanda ya mboka azan étranger bozaki na bolingo en même temps ozaki pena la dame ozala kana oui tendresse et par après boyo ko monter kumoro boyena na tendresse mais beaucoup qui même chroniqueur moko pe aliambongo wana ya madame wana ya poto bo monter ku ozo ba photo na ya ba sextape na ba sextape au publier en osali lokola moi chantage mo boye que non so tindi mbongo to $2500 donc au publier yo bablo mo ndenge wana atindi la opère des tranches bo kabola ndé ngo e ko ça peut-être boy jamais jamais na habité c'est na rolo bandeni ponga mona loba ye fille wana soki mère wana ye mère wana nazalaki mobali na ye mais tendance azalaki oyeba te après pokara oyebi kaka tanto nde ezalaka kaka ozosola na ye nosola na mwasi na poto tosolaka monaka naokosaka kaka ote mutu boye na lobi na bengo ba air boye na zala te boye donc ça manja ki libana ouais Janifai au comme moi aux allons na garde nord bon tout justement soit métro ligne 4 qui t'a la marcade poissonnier bandaka ko mata netso ya château rouge pour yango awa toza eza entre marcade poissonnier na métro château rouge bandako mata en face ya magasin Carrefour Market en face batalana omona drapeau ya RDC Congo omona awa toza eza kaka wana sala rapide nazozela yo franco na bango Janifai eloko eleki libumu eza te nazozela yo à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa, na Château Rouge, awa, na face à Carrefour, pendant qu'à l'éviter, tu as presque un mois awa. Non, mais il y a un ministère qui a travaillé. On a souvent pas se grandir. Est-ce que nous, yaka, milou, awa, tout ça? Et c'est comme ce qu'on a en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, bah voilà, ah tout ça, ah tout est kaya. En gros, et en détail, exotique, ah tout ça. Donc, ça aussi, bah, ça y est, ah, puis la vie, c'est ça, na c'est pour une capacité. Tout ah, na Château Rouge. Le doigt est qu'à vendre en gros et en détail. Ça, on peut même y carton mon corps. L'autre est là, on a bien à tout. Donc, bah, prix, oh, et ça, ah, rien à dire. Donc, bah, écart en moulaï, ce doigt est là, bloc en bloc, bien, il y a bio. Il y a yawa, ah, la même ça, on a pas paria. Au salaire nana koma kaka awa nazanga mumini awa te Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg
13,90 €. Malangwa, capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya Pembe. Bongo Pondu Oya Kin. Pondu Oya Kin. Siboul na 5 €. Omawa. Omuna wa. Na yeli bela awa. Ngai 2 €. Bite kute 2 €. Fumbwa. Carton Fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yamonde Makambo. Fait. Donc ça, 4 Marcadi. Château. En face, il y a Carrefour, Market. Au moins, le drapeau, il y a Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, ça me donne à mon noir. Évidemment. Qui s'est guindé. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit. Ça va. Naya, donc, la côte, on me l'a raillé. Congo, faut que Bosso, Tolia, Biloko, Moka, la Bisso, Moko. Et puis, tu es drapeau du Bandawa. Drapeau, il y a Congo. Ba Missi Netio. Yamaya Congo, ou ma province, ou ma moka mususu. Boya pour s'approvisionner, pour ma prix. Yango. Donc, tendance à ébakité. Si nous avons vivre na ye, tu vas nous sur la nabiso, tu vas nous sur la peau. Nazaki ko vendre pas ya Kader. Nazaki vendre pas Kader. Tu vas nous sur la na ye tout le temps. Pour tendresse, azaki vendre à toujours na un problème mo ya ndako. Donc comment vendre kuna et pas na bango. On a na ke kuna na Kitambo et pas Kader. Ni tu vas nous sur la na ye. Tu vas nous sur la na ye ti après tu es aux Zwanda kuna biso, tu comme vendre. Moi c'est un score azaki zou à trop. Zou à trop comme que benga osani vandi bo zo soana banani boy. Score nzoka jour mususu ngana zalaki na douche tendresse atikaki na tikaki téléphone nanga na salon ka boy. Ali ayo yo kapel nani. Oh, Jackie. Ah. Oh, comment est Jackie? Jackie. Oh, luka océan, non luka océan. Non, zela na benga. A bengi abi, non zela na benga ye moko. Après akati ne tanre sikoyo ake na banini na na WhatsApp atali makambu nyonso atali ba photo ba nini photo mitakala. Ok, continuons. Donc siko nga na ebagité ti tanre sipe a zui silence mbamoko nani nayo parce que nayo benga momi yango na bengi allo ndeni maintenant moi c'est mon boy na bina c'est oyebi ke tendresse azalaka chef nani aza présidente ya groupe nanga bon yo point au te non bato ndo sola na ye mais alobi ke sko tanga na ye na tuni tendresse aujourd'hui appelle moi ya moko tendresse asiliki ando silika ando loba lobi naza déjà na makambo nyonso moi batnsusu bazaka pona koloba makambo bato biso na mwana mwasi wana na mère wana esesila na tendresse pe sila totikala na bon terme. Non c'est sila comment la présentement boza sont ensemble était. Que toza tendresse siko pena toza ba problème na ngana yi. Toza ensemble était mais na ba problème wana tango ezalaka ya Jackie na ngai na tendresse et c'est sila. Mamwana nyonso et c'est sila. Et c'est si là nango moyen si là nango mais peut-être atinda bambongo ndenge na lobaki atinda mbongo pona ba photo les a publié te na habité
Pani bato mokili balingi kaka koloba kaka makambo mabe. Tendresse tanga mona ni ba photo wana atiki na ye abimine moto asangana pe mbongo te asengana pe nini te apiblia pete. Alobi nani bandeko nanga botika koloba makambo ese eleka botika penda ko boye bien boye esala pasi ngai nde mobali na bando luka ye mwasi nanga. Donc nazali aye tendresse azali koyi ayebaki te quand mosusu baolobaki o te tendresse asala makambo wana nyonso na basi na ye nyonso ya poto alakisa mitakala ya bango po ye po cop Est-ce nazam bon pani bango bazo pani nazam mitakala na nga te kaya bango. Donc, ça lit bien quoi. Ça lit bien en gros, donc, tu peux retenir par rapport à Maramon sur les causes, ils ont malade comme une normale, tu es mort quand tu as les lésions belé na au salon peut biso to yokaki. Donc, ngai to kendaki et pas à maman Marie, aza maman maman babiko la razan prophétesse aza maman nini ko soigner te maman moko amonaka aza voyante bon maman biko di mais asala na ki nyambokoko na nini comment ne bolobeza koba te ayebi singa boye alobi asi pa na vandi boye abi nanga oza mtema mo malamu osala pe baninga na o mtema osala baninga na o bien moko boye mais baninga na yo mutu babebisi yo baninga na mutu babebisi yo et en plus mbelo kufa kala pe mbele si bakunda yo okufa kala soki oza na bon moi ezaka grâce à Nzambe. Et puis balobi susu alobi motema yo nzoto na epa na nzoto na yo obiki kaka po osimba kisi te po biki me osimba no kisi te ok so alobi nanga abi mais simbaka Nzambe makasi yango wana ebika yango wana. Merci beaucoup Papa Océan tozo courir derrière les temps ou tu koloba que nous vous avez un problème na tendresse ou aznemte azali to azalaki azamwasi na yo so so na ba problème c'est que ba bon ça rara basi résumé moroté OK conclure ou tu koloba que nous vous avez un problème bo balana bo botato ezarani copinage na tendresse aza mwasi nanga mais aza donc to comme na ba to comme déjà neti po libala baloba ke mwasi baloba kuna braza baloba ke soki mwasi déjà su basali déjà 5 ans donc boleki déjà ba marambo libala wana mais tendresse nayebaki ye na point noir tosali makambo nyonso tosali makambo ebele nga na ye tokufela bana mibale. C'est vrai? Oui, en plus donc azaki na mat nini na ye ezaki ko maîtriser soki zeme kokisi 7 mois donc bana bakufaka donc eza donc tension eyaka ye makasi pe ndenge aza na azaka ye mo azaka na moto attention donc esimba mpenza bongo te mpe donc azalaki na kolandela na batraitement après
tokutana na ye après ti tokomi problème eza boye oyo tokabwani na ye déjà bokabwani apparemment ozokoka koloba ngo na télévision te vie ya bastar nde bomemaki yango na télévision nyonso eyebanaka na télévision. Donc ye akomi star mpo ngam nakomisa ye star. Namoni badire ne komoloba c'est comme si ye nde abandonné yo te ngam tuna abandonaki ye nga nasalaki émission moko boye nasali émission moko na bike non na petit nanga rigo nakendaki nabi en tout cas na lembi pour tendresse aza mwasi malamu aza mwasi moko alambaka bien makambo nyonso eza bien nyonso eza kitoko me makambo ya bitumba na koswana esilaka te comprendre donc azoswanisa ngai le mosusu donc aswanisaka nga trop onga nayebisaki ete vraiment en tout cas tendresse il faut vanda nanu même na bapériode ya bamalade oyo bozocontinue ka te toza na baproblème mpenza ye aza na ye aza epa na ye nga mpe naza na ngai epa na nga sikoyo ntango sikoyo ye tendresse ayaki to ndeko na ye leki na ye moko bo akufaki soki babomaki ye ou bien babomaki ye ou bien donc Bercy. Ok, Maître Richard. Maître Richard aza leki na ye après simande ntango aye bapesaki mpe micro ti alobi makambo ya nani après aye sikoyo koloba makambo nanga ke non papa océan aza ndumba boye bon yo za ndumba en pleine télévision naoloba nanga boloba kaka bokoloba qu'est-ce qui fait que moi si bovivre na ete obele akele kaloba bongo na télévision c'est comme si ezala ngo moi je na bino mo bosala yango ya mo bokabwani population ntango emona bozongani susu jamais moni nga nazoloba po ye alobaki po depuis wana à part émission oyo asala émission oyo asalaki wana deuxième émission yum naoloba ngo lisusu bon nasengaki tendresse pardon et pas aza mwasi nanga nasalaki mabe donc tendresse akangaki nga na mwasi zaka mwasi moko boye kaka toyebanaka nene na Facebook ye moko azolinganga wana kan makambo wana eleki kan moi ayeti oleka ati ça fait déjà 2 mois ou bien 1 mois ye mo mwasi wana abando alinganga ti na Facebook ti tozokomana ti toye kokutana toye pe toye na toye kosala nini toye kosangisa nzoto kwa toyosangisa nzoto na mwasi wana malgré que naza na AVC nanga mais tosalaki yango nga na ye après siko mpo naoloba makambo oyo déjà tendresse asa alobaki yango mpo eza yango na ntina esu ya kobomba te mpo alobaki mpena nyonso ezalaki bongo donc nasengaki ye pardon nasengi ye pa pardon mbala ebele azoyoka te donc naocomprendre te naosengi pardon mpenda pardon mpo na nyonso soki totali tendresse nde moto tobanda na ye kuna na point noir
ti na maladi oyo atiki ngake na nyonso donc nyonso ke o Zwambongo somba secret zala boy somba boy on a besoin de boy sala boy donc tendresse mtazaki ko kipenga donc naki na miyoka epasi na habité soki akoyokela nga mawa soki akoyokela nga mawa tendresse limbisa ngai kotala nanu makambo nyonso te tala nanu bolingo oyo napesaki yo mpe na bolingo oyo ozalaki nango kobanda kolongwa kuna na point noir ti na maladi oyo ti nde naza lelo awa lelo boye donc nayebi te. Excusez-moi, ok, merci, Papa Océan. Mais à part tendresse, apparemment, vous en avez bana? Oui, naza na bana 4. Naza na basi misatu na mobali moko. Soki pa na bango? Oui. Bazaka na kinawa? Mibale bazali na point noir mais moko aza siko nde likamde siko o nga na comprendre donc tant on a invité donc tendresse as mwana na ngai moko esika na botaka kuna point noir ya mobali ko tant na bando lela na bi tendresse soki nga na kufi bobatela mwana nga donc azwara charge ya mwana wana azepa na bango mwana wana azepa na bango aza na 5 ans azara kuna na Angela aza na point noir na Betty na Grâce baza na limité. 5 ans aza pas tendresse? Ah, ok. Donc, malgré ma tante na bino mais azana mwana. Azana mwana. Ok, merci beaucoup. Le message est très bien passé. N'importe un message me soucie à couper sa public par là la minute aux autres jouer na noté étonné. Déjà na bandi déjà na jouer. Tendresse la folle bien tendresse le liboma ezaki épisode à suka o na tourna kinaye mais naokaki ye azoloba na ba site mosusu kenon donc soki aza na filme akobenga nga obenga mpe soki naza na filme na obenga ye nayebi te donc yo ozotravaille na yo so mpe kopeye mpe osala soki kopeye mpena na osala na nga na osala rapidement nayebi ke ntango tobandaki koloba boye bazokoillustrele biso baimage ya kine ezo se passe nango bien kine ezoleka nango ozomona évolution papa Feli aza papa moko boye aza papa moko na sepeli na ye donc ye moto ayedenga na ba émission na salaki kenon naza na mbongo kine ke bato bozotala nga kaka boye liboko na ngai ekoma soki nde nini donc nde papa Félix sikoyo nde ayaki koyoka kolela na nga abengi nga yebisi nga yaka nani na Casport c'est Casport yaka na hôpital na biso bosola na mutu moko boye ngamo na obetika bakara ti na kokende na kesu kuna na hôpital yango eza hôpital ya o na banda kine nde na keboye na bengi apesi nga numéro ya Eric docteur Eric na docteur Dalia nde bisinga kenon pesa bango téléphone na pesi bango comprendre tant bosolo ya bi mais to banda osola no déjà kala oyaka na yo te biso to banda ozela kaka yo donc papa wana
apeselinga kaka apeselinga mbongo ya kine wana siko etikali bambongo etikali kaka keno bambongo ya ba altel soki altel nde balobaka altel na nini mpona na liboko boye mpona na likolo donc ezosengaka bambongo kaka donc ok papa c'est un son lelo babi o réparé na peut-être ami mo bozaki proche mais bozaka souté koza nani sincèrement na motema bango nyonso nazala nango baproblème te nazala nango baproblème te mais totikala kaka bandeko kaka nazala na baproblème na bango te nazala na problème na bango te donc eza mabende eza ke donc moni sikoyo nga mpe nakobenga alo nde nini mikolo boye otiki nga boye ekende mabe epa na ye leo mosusu eye epa na ngai ke o vie wana azosengasenga bien masa wana azosengasenga yango nde natikala navandaka eza mpe na masa moko pa conseiller mpe un peu trop boye ke non papa se nzela wana tika nalingi te azala nayebi te mais apesanga conseil mais nzela yango eza nini azala masango azala apesanga conseil masango na ntoko oyeba neti petit kader c'est un petit pa na yo petit na nga mwana na nga maswaku mwana na nga ye kader mwana na nga nabimisi bana ebele nabimisi pena bana ebele wana pena donc kader ye moko ayebi ke wana vie na nga ko vie neti kala nda bapeti baconseil bapeti te tokoloba bongo soki ezalaka baconseil eza baconseil neti nini nayebi te baconseil neti nini ok po yoka mpe moko peut-être osalela mosusu mpo osalela te loba baconseil oyo bapesanga baconseil ya kisi ke osimba toti ozwa te osimba kisi vie wana ozolala mpenza ozolala vie ozolala il faut fungwama ok c'était juste koyoka sincérité ya motema na yo tozokenda biso na suka parce que télé eza temps bato oyo tu batali biso basepeli quand même l'émission nayebi ke eza la première fois mais eza dernière fois te soki message ezali oyo eza ndako na yo plateau na yo oleki opase message mpo tokosisa nyonso lelo te sino tokolala awa bakobaye biso mpo bango babayaka mpe quelques salutations na bato balandi biso moi je fais des gros bisous à Rit Kilolo motema Moria Kabela partenaire officiel merci à Constance Bekam merci na bato tu balingaka elengi ya Congo Bwana Mbongo la première dame de Lausanne merci Kuyago Belisha Maman Nari Djanduloa, sans oublier la grande famille Diasuka, Miss Diasuka Josué, Batutu, ma maman Tobela, mon papa Diasuka Kanda Jean-Marie, je t'aime beaucoup. Voilà quelques salutations pour aussi ça. Merci pour Nayomoro, Diasuka Yomo Yebi. Merci. Donc, merci Narigo, Yaza Petit Nanga. Ye ne mtabano me manga pena zo sukola nga donc na sala sugi 2 mois donc ye mtazaki nanga na pesi mote na sema mayas na pesi mbote na pesi epa ya nayebi bato ebele batutu balingaka yo nyonso tu balinganga na pesi bango bambote contact na yo okoye bango pesa contact nanga eza 243 089 58 64 300 089 58 64 300
Merci beaucoup, son infini. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Tant que aux la vie, et ça quand même bien. Et quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.